kaka ndenge nazoloba na bino na lobi na lembi na koloba ke oyo akokota na nzela na ngala ko tumba ye mbalo oyo na kozikisa ye oyo akokota na nzela na ngambalo oyo akozika moto. Ah, bino moko bomoni mon DG Titi Liongi pona nini ba problème bango ba oluka. Pona nini ba problème bango ba oluka. Yebisaka Shakira malamu yona papi fala, bino na papi fala. Boyebisa DG Titi Liongi boyebisa Shakira ke pardon na boye ba problème. Oh yazo luka, bino moko bomoni ndingo olobati. Oh yazo luka. A aussi sango tina suka e bongo ngai na okeka ko filmer. Hey kolo liboko babetaka musa babetaka yango mbata te kasi yango ndebetaka toujours mbata mais pasi ya liboko. Yo Shakira taka munoko na miso batindenge yo kaka soni pona tango ko betama yo ndoko ka pasi biso to ko sekaka. Lokumu oyo yozwa okotela ngo cimetière eloba edingwe moto na ngenge. Nabwaki mama Miss Libanga pambate aza mama ya solo. Maître moko tozana e awa pona na continuer. Maître moko tozana awa. Maître oyo bat ba lobaki ba palola ki e. O akansela na mangana poto te. Na ebisi bino ke tozo le kalelo en direct mikili. Tozo benga ye na WhatsApp to benga na WhatsApp to benga na WhatsApp pona to solana en direct. Regina ebite kote ozakuna benga biso appel ya Maître Mambolo Megaman. Mambolo Megaman to yoka yeye moko azoloba biso en live en direct mikili. Mawapo na yozo landaka rediffusion biso to landaka en direct to ki bilengeti na suka. Nous sommes ici sur Arc-en-Ciel Télévision. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler un peu sur votre vie sportive parce que ici au Congo, on dit que Maître Mambolo Megaman n'est pas catcheur congolais, mais ceci, c'est là. Je ne sais pas, est-ce que tu peux parler quelque chose pour que tous nos fans, nos téléspectateurs qui suivent Arc-en-Ciel Télévision sachent que Maître Mambolo Megaman et là, Maître Mambolo Megaman existe? Oui, oui, je suis votre question. Et premièrement, bon, je voulais juste saluer d'abord nos mélomanes, nos fans des catch. Moi, je me présente. Je suis les Megaman, Mamboléo. Et ça, c'est mon nom de scène. Et mon nom de famille, c'est Moussongela Mambo Rachidi. Je suis catcheur congolais, mais évoluant en France. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis ici. Et 6 ans que j'ai fait des catchs partout un peu en Europe. Donc voilà quoi. Donc je suis natif de Goma. Et je fais les Kisangani, les provinces de ma mère, les Katanga, les provinces de mon père. Et puis je suis atterri à Kinshasa où j'ai effectué toute mon carrière. Est-ce que Maître Bamboleo Megaman, est-ce qu'on peut parler quand même à Lingala pour que tous nos téléspectateurs qui nous suivent, tous nos fans de nous voulons savoir 100% catch congolais, nous comprennent ensemble? Parce que bon, tu sais bien que Lingala est notre langue, c'est notre langue, des langues de Quinois. C'est langue de Quinois, bon, je sais pas. Donc voilà quoi, et je voulais aussi vous remercier d'abord pour m'avoir donné cette occasion de passer sur votre chaîne Arc-en-Ciel et avec votre émission nous voulons savoir, donc je voulais vous remercier infiniment. Et donc voilà quoi, et il n'y a pas de souci, on peut parler à Lingala. Donc je suis natif de Goma comme je l'ai dit au début. Mais na kolina kin quoi, donc na mona kin o ba ebinga o ba o mona nga de na image o ba o reconnaître nga, donc to ko beta dans lingala quoi, donc ce pour limite ko ta na Swahili to ko na Swahili so pe moi qui Congo pe moi qui Tongo moi Chiluba donc tous avons RDC makila quoi, donc to ko beta. Oui, merci Bambolo Megaman. Pambate yo o laxi bon ke obi lingala ya solo Maître Bambolo Megaman. Est-ce que ya solo vraiment maître o tozo ke za ya solo? Pambate maître Migolba ya ngaba, Migolba mwana ngaba ya Tongo alobito tuna yo
alobi ke bino ba katiere ya poto bo lobaka kaka trop bo lobaka kaka trop. Est-ce que ya solo bambolo Megaman est-ce que ozanoka katiere biloba bato oza vraiment katiere solo ota mutu pono bundana Migolba zala calme zala no se pla ponga na oya ceux qui tourana na ya quitté ba raison za mo ebele donc ka ninge zalaka ngana banda kotoyo donc tina ya kuna ifu makamna nganyo tizala carré quoi donc ba respecter ba condition na ngai tout mais délégation musu sezo ya touro kala mingité tant ba déconfinement ra ge banda ce qui ba condition sur ezala ngana oya et so peut rater mais ngape na obonga na marque na ngana oya na OCP Sabino na OCP Sabino mais quand on le baga na lo mingi na bobonga mara tant na lo bobonga mara donc bobonga mara et a GT pour ngana oya les na oya to charring to signer ba papier et puis to bandi loba et puis to bundi ezate to lo baga na musika bongana na nord yozana ki talara donc na lobby bozala calme mais bobonga mara pour nazoya. Oui, grand maître Mamboleo Megaman, Mamboleo Megaman. Grand maître Mamboleo Megaman na yebite maître Migolba alobi ke bino bolobaka kaka. Est-ce que maître Mamboleo Megaman osa vraiment congolais ya soloto ozaka bon parce que babi ke alobi yo o lobi ke osa congolais mais est-ce que ya solo vraiment oza au bandi sport na yo na poto to au bandi sport na yo awa nde ok ko défendre catch congolais na poto parce que bato ba sala catch na poto abimine na poto abiki aza congolais bato konta ba congolais na nationalité mais baza ba catch congolais baza ba catch ya poto parce que to linto ye ba yo za ya poto to oza ya biso awa yebisa ba catch wana qui naza citoyen congolais na catcher congolais mais na bundaka na poto parce que na vandaka na poto je suis citoyen congolais mais résident en France donc moi nian suis en salama naza congolais mais na vandaka na France et catch na ngana banjango na kin na club amical club mokili sika et nini comment toloba et qui rizala qui les stars du ring o baebi et wana na matonge na ngoto na bundi na ngoto côté va maître Mao de Tejamal Samouraï Bankaka de Picho Savane nani tubazibele moi kobosa na moi bakombo ekimi mais na buni na ngoto na ke kota bumbu toke kuna moni ba Dete Manjita que son âme repose en paix super bangalala to moni ba nani mettre les bulldozer donc bakatia bazamo ebele quoi donc moi na polémique côté ana mingi ezate mais ceux qui peuvent na bundaki na kinité maintenant congolais nazo bunda en France et puis na oya ki wana bo mona nga et puis bo yeba on déterminer nani aza danze quoi bon pour nga yebi na danze nepsio bino ke na danze voilà donc oui, grand maître Bambolo Megaman question mususu eza boy. Balobi ke bino bolobaka kaka bino bata poto beboya kate. Est-ce que ya solo oza vraiment catcher okoya ko bunda to oza catcher ozolo baka pono grimace biso ke to baka ke ozali. Ndeko ngai na mona kin. Na koli na banda, na bana ngoto, na bana bumbu, na bana kave, na bana kauka. Donc on a sillonné un peu qui nous a quoi donc vous avez dit moi bah toi au foot là ndé sali qui n'a pas la commune on a
Et puis na celle na ba entraînement ba club mo ebele Bandal Ngoto dans ba club eza mo ebele mukolo mana oyaka ni tobeta histoire ngo bien quoi. Donc là na mon ali donc place na bimeli eza na litonge na Oshwe parler na bandai parler to bandai ko vanda quoi eza Oshwe A67. Donc juste entre croisement et avenue du stade na Oshwe juste na coin. Donc, Obaebi Matongé, donc, si est certain, bah, c'est référé directement, quoi. Et puis, mon maître à moi, il y a une avenue du stade. Donc, bah, maître n'a pas le maître n'a pas maître le Windows la Kassa, là, juste une avenue du stade, et puis, club Ezalaki, na 27 juillet, mais là, actuellement, ils ont 4 stades du 20 mai. Donc voilà, quoi. Donc, on a Kave, ya Ngoto, ya Bumbu, ya Litonge, ya Kauka. Et moi, je suis venu à Beta, je suis Kitambo, donc on a mon akin, quoi. Donc, on a déjà misusu, bateau, voilà. Donc, en gros, c'est ça, quoi. On a mon akin, donc RDC Makila. Le Barbara, RDC Loa Makasi, donc on a peine à aller au Makasi. Et Inda Kamabe, grand maître Bambolo, Megaman, et Inda Kamabe Pambate, Yemoko nda tunaki Migol, ba Yemoko nda mtatunaki, et ba kesi ki kili Pambate, maître mi nani Magelo, maître Magelo pe atunaki question na ye, alobaki na tuna yo maître Bambolo Megaman. Pourquoi bolingaka kaka koloba kaka koloba mais awanakin bomona na rateka koloba loba papamba. Est-ce que maître Bambolo Megaman soki batio makomba ya solo nakini awa est-ce ko ya oui maître Magelo na ukio bino da ma ba poisson ba mbisi ya mai na ba kwanga ba nini ngape na damangote. Et puis, on a eu côté et puis on a eu des fraîche pour les carottes. Parce que y a eu déjà ces côtés dans moi congélateur depuis où tu as sangani équateur kitane comme ils vendent dans la congélateur mais ngas ko ba c'est na sangani déjà eu bimi na mai bona da mango raisonner ce ko ya ngana ya nani za ya bien tarara. Donc côté Damas go tout bete la on ninité là na loba te ya maloba. Voilà oeza ceinture nanga ngoyo ya champion par équipe. Nazoya on a la fédération ABYWS. Donc il a GT quoi. Il a champion par équipe. Tozo on a master mususu to sala équipe nganae Nzimbi Koi o ba ebie bana kave ba ebie donc tolo baloba moi mingi te ngana za besoin de quand net na lobaki na zoya mais ba condition des ala moi réunis ba masa musu ba yaka tour aliboso ngana yakate suite kaka donc moi tout développement aussi quoi exact mais tout développement un jour les dans la sur le terrain bon y ba moi ba vérité mususu mais pour l'instant on a champion par équipe donc côté Belgique mais on a en France on a bunda peine en France on a VS on a APC on a VFK donc ba club des amours ba fédération des amours belé autour donc on a bunda un peu partout on a monté on a bino bunda na fédération donc voilà donc Megaman le Megaman Mamboleo le Megaman Mamboleo alobi aza champion d'Europe par équipe ndenge binomo bolanda toujours une émission na biso ke Bambolo Megaman champion d'équipe champion d'Europe par équipe alobi ke akozana na biso awa ane o ekosila te akozana na biso mais maître Migol Bape azosti saka akite koloba Migol ba alobi lisusu na tuna yo boye alobi soki oye vraiment bon wana za ko tuna te mais a signé défi na yo obi ke soko oye na kin et que o gagner ya ko ta mwasi na ye a ko ta mwasi na ye
ye akota akotika kobunda kwa de ota mwasi na ye puis ko gagner atiki kobunda. Ouais. Mete mil global. Boba ngala binote. Touronga na rozala na kinwana. Et puis ceux qui gouvernement ou bien ba to mbongo ba tie ba paquet na bango balingi ki fédération BYWS qui tanakin et puis ba tia ba ceinture rangé ba rotia menga na roya ezaka pour la ceinture rangé te na roya ndena bagare na besoin bitumba et puis ngana okyo paré mon mina ngate wana madame na ngate mère ba lifanto na ngai wana za ba masolo moto yoka bakala ba viemo ba uta ba kota likolo kuna ba kota ma matete ne balinga ba jewana yo po landa ba jewana ya opare ba momi ngala okyo paré momi na ngate et puis so la beti yo po na obeta so la ju momi no na sa neni passe na ada na momi na ngado inutile chande loko mususu chelo mususu ubi otiki kati ubi otie mabele otie buka lopango wana okyo ndima donc voilà to respecter ba mère na biso ba chérie na biso donc okyo parier ngaso momino na okibo na ofashe mabe comment okyo parier nga donc ozwa nga chose moko boui pour parier nga da talara donc il faut ba respect na ba mère na biso parler ba tutozala zala na bango donc voilà quoi ba mère ba lifanto donc ba salamu et pas la femme na quoi na ba lifanto donc voilà ba bisou vele être comparé à momi na hote sinon to yo zanga ira pour no check immeuble à lobi boye maître bamboleo immeuble à lobi qui est yé aza immeuble ce qui obeti atiki kachi bon c'est qui sinon trop quoi le kamba sibolite immeuble à chantier immeuble car monika ba immeuble na kindenzo koyati donc etonga malango bien te et puis ba chantier style ati mais abiso goto yo so chantier bambi chantier style donc na chantier mususu donc na la na ko tupe mission master mo ba bien immeuble mo style ati papa yo zo ka chana mo zo bundana ndo betanga ndo zo boule et puis na la méchant à fort. Comment va que tout nos questions combien les quartiers tant à 5 quartiers au que bunana bango 8 quartiers à mon anati ba quartier belé ba toni na kino no bi quartier mo wazati et puis ozo lancer message na biso sur ba quartier rapoto moi c'est les mégaman mamboléo des fois té bah si bah maté là on a troisième corps, bah si bah bimé là on a troisième corps. Mais au sens à ma kilote. Papa. Bobo mamarande. Otika ba mi ba lokolo ba lo bébé là. Oh gagner so de combo gagner qui ana. Si mutu amataki na ringit. Boko ma guide débat bo bunda. Comment yolo bakachi mo kwazati awa bunda nao. Papa lembesa singa. Na bo ngama. Na zoya ngai na leli nde kolela e na leli nde kolela bino moko bozoka ba problème oyo bino moko bozoka ba ngambo o bolukela ngai awa bino moko bozoka ba makambo ezolukama awa me na koloba te po na kalate nzunga ma famille zotonda se kotonda lelo na kobwaka mingi te po na bwaka kidiane bandeli na kobwaka mingi te kasi na balola papier oyo po na boka mabanga yo oyo sola ka kilo solo la po boka kayo soko sola te na kobwaka yo te na lo banda kobwaka mabanga na kanda émission oyo na bandi kobwaka ngo sika ya nzele na ngai ya tongo nzele ona telaka motema Niclette Kapende mais tango na binzele obangi na biso ke motema ya Dr Jean motema ya Dr Jean Niclette Kapende na boki libanga soko esalo motema pasi yo pe benga na boka pe yo na boki RTGA les Lions de Brazzaville champion RTGA les Lions de la Brazzaville na boki yo libanga na boki lisusu na boka e pone ça bien quand même na njili kuna papa Raymond
papa Raymond Nganunu na njili quartier 13 na boaki Libanga na boaki Showman Chanlin na boaki Libanga na boaki lisusu mama Amis Edingwe na boaki Libanga yo ol baka boka ka mama Miss Edingwe te na boaki estalanga bien na boaka nani mwana mama Ndanga azalaka moko mwana mama Ndanga na yebi aza moko soki yo za mwana mama Ndanga ya koyebisa mengana bika mwana mama Ndanga ezaka loma wa loma mwana mama Ndanga ya solo na bwaki yo ezo salo mutema ya mpasi mais na bwaki mama Gina Balingo mutema ya papa Alexis na bwaka ete pona nini na bwaki lisusu tabita okako tokudi na bwaki Libanga na bwaki fils ngoi motema ya tabita okako ndenge na bwaki lisusu na bwaka te pona nini na bwaki famille eyamba mobimba tina kati famille eyamba mobimba na bwaki bango Libanga tina kati na bwaki famille Oniangunga famille oyo makambo efandi na bwaka te pona nini na bwaki Jenny Chota Caleb Omatoko na bwaka te pona nini yo oka mtema pass na bwaki Elio na bwaki Elio bébé moko ya papa Ridel na bwaki Libanga na bwaki Elio bébé moko ya papa Ridel na bwaka te po na bwaki Titi Liongi mon DG de tous les jours na bwaki Papi Fala mon DT de tous les jours oyo balongolaka jamais na bwaki olingaki na bwaka yo na bwaki Aimé moko na Arc-en-Ciel na bwaka te po na nini na komi na suka na bandiko bwaka na bwaki Christian Matissa cameraman moko ya Arc-en-Ciel na bwaki Benjamin Musiboni Nzambe les réalisateurs de FL Congo bongo na bwaka te pona na bwaki Diane Omoi mwana witana banginga mikolo na bwaki Libanga olela te kasi na bwaki la fille ya mama Phénomène Omoi Fallon trop fier na bwaki Belamini Kamba Motemaya. Ciao! Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimusi. Soko timutu makasi. Na kokase yo ndenge na kokase baninga. na yebi ata makamba ceinture oyo mokone chaque fois dans la présent pour aza présent kufite aza pe kata fédération bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser catch na minute o ata bobo ingai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga sibolite o edimwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani ça bandeko chaque ya mutetelanga na mutetelati mais abi malgré si bolite anoko na ngana ko beta yi o mezate to welela kaka mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si bolite la reine de Shakira et Yinde qui a koinda oh boy nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko Nzambe chaque jeudi vendredi samedi dimanche lundi dit no bela bango na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato bozo kache na no bimisi lobi boye ko na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mo kache mo bimaki lobi bozo mateke bozo ko exposer bana bato mukona ba mtu na ring ezali na solo ba na bi ke gouverneur ya mboka na biso totala bola l'émission bano bachanga na bango moko akufa bochanga na bato oyo bato wana mikemike na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shakira kutu yo bozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Minga Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasina na bunda na mwasi te mkolo wana ba histoire akache kotikalake si bolite na si akanaki mwasi wana obendenge nini. Champion du Congo c'est Edingo vice champion du Congo ezali Samson na Kananga nyoso batikali bayebi le Congo vote oya za champion du Congo c'est la reine Shakira Katalia ezali ceinture nanga na somba yango te
na senga yango te na futela yango mbongo te ezali ceinture batiaka na mesa de déposer la reine Shakira nda bimaki donc na posa ya bato oyo baza na mbongo na mboka na biso batina nga komba na edingwe moto na ngenge ya edi oyo biso tobengaka icône de la catch naza koinsire bino na fierté nyonso okenda kobeta edingwe salité Shakira Keba oza mwana nga na bimisi yo général yo na ozo banda lelo na yo ba suna komba général te so na yo ki na oluko tina pale soki nalobi o nalobaka yo lingi osimba lisusu moto nakozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpo na ezoyinda tomatisi baeskalier ki edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozokope ceinture fo kotia yango anje nayebi te soki adaye nango be poisa nango nini na minute yo ceinture oyo nga nayebi yedingwe wana nga nayebi na ngango te mpo edingwe na kobeto mabe ngane na tosaki kola ngai edingwe na icône ya kachi soki bango badecevoir nga mpe nabomi kachi po fungula ya kachi secret ya kachi tu eza na ngai yesu nani loba te